et traité rapé. Ils ont traité prostate. Mouta a la prostate à cause de la cocoti. A vu à Tongo Liango. Soit Tongo où la cocoti pendant une semaine. Prostate c'est signe. AVC. Soit ils ont mentionné où la cocoti AVC. AVC c'est nini et signe. Tatana bana tikala na ko pa kele peta ya tambara jago. Ngana kesha. Agai ko luka bila ngala biso ya tolela. Tango na koya kotonga ozana deba mon non Matono mingi bana membre tolina bino pene pene ngawa bino chef ngungi nzamba nzamba bolole yangwe mbokatie mosenzi motama kolongulu motote nzamba tombola ngawa bino chef nzamba nzamba bana membre walibe kolanda ngai botonde belelo kwa lifuma na banda kubisike ezwami bino bwa kolanda ya biso podcast télévision toali pempe na bino totondolaka bino masolo etali découverte ya solo de l'autre tozana bino tokosala découverte culturelle yango tokotalisa bino ete biloko ete ya mboka na biso awa tolete na kinkole boko mona ete bato na kinkole bale bele batonde bele lokola balifuma balibe kotala biso wana ete na bosani ete na ngambo kuna ya Londres tango ete bakongangaka ete bana Londres bakolelaka telefone lokole kobetaka Londres ngolongolongolongolongolo tokomona PDG Boss PDG Boss live Boss live Malundama aliwana yewana asola kitoko PDG aliwana Boss live Malundama Roni yewana libongo mutasola kamalamu na bosente na ngambu kuna toilette na bango yango te chef nzamba nzamba na benga bango trio na li français trio na lingala na kolobete bato balibe misato misato bato misato basola kitoko basola kabe malamu yango te bana membre balanja chef nzamba nzamba toalina bino na bosanite Boss Yannick Malundama akoseka balobi mobali kitoko akoseka tala minu ndenge ko bima na suka wana minu aneko koisa ba mamebele na London ali wana mobali kitoko papa social solaka kitoko ye wana Boss Yannick Malundama na bosanite Boss Jeking Malundama balobi Jeking ye moteta somba ba je yango na te ngacha funza manzamba bolole mboka che musenzi na kolobete Jack bien nini okay Jeking Malundama bana Congo twalibe na kinkole bomonete bato bateleme bele lokola balifuma balikotala Montréal zwanga indeko oyo twaline pene mbote ndeko na ngai mbote ndeko yo nani awa na kinkole awa bien ngaza kombata na sala musala na kinkole osala musala na kinkole musala nini osala kinkole musala giporteur omemaka nini na memaka makala na memaka tomate wa biloko ebele la plupart na makala wana lolenge no mema makala wana na journée ko mema lokwa makala combien na moto na yo bon na mema à des fois 10 sacs à des fois 15 sacs na mema par jour na mema ti banda tongo ti soir na zongi palais c'est que na zimbongo nanga na zongi palais moto pe osalobe pasité et tika lo sala nga pasité po eza cop nanga ona misana OK bana membre awa twalibe na kinkole ba activités ebele tozo sala ba découverte belé na kinkole wana te bomoni batu bali ebele na ngambo nanga ape papa zali moi liloba pe oloba te ye akimi be micro bana membre ya lobi oloba te ta ninga ba ko kimaka micro mbote ndeko na ngai mbote na moni awa na kinkole sala beni naza porteur porteur omemaka nini lokola nini mais masangu fufu saki makala bipisi makambo nyonso tout cela OK na journée omemaka lokola combien pona mbongo non basaki oyo omemaka musala oyo osalaka lokola combien na journée ba kilo soki ba 20 saki ba 15 ba 20 ba 10 pardon OK bana membre ya libe ambiance ya kinkole boko monaka bato miso na bango elengi bako talaka bako seka mais soko li bango micro bako kimaka yango ambiance boza kitoko tala yo awo kimango akimi mama moi li lobo lobate olobate pona ni okokate pona ni omoni ambiance ezali omoni awa toza makala bomoni makala eza awa groupe makala awa mama mbote mama na ngai Mama komona Mama Constantine Mavoka. Mama Mavoka. O alibe na bana combien? Nazana bana 5.
bana na 5 leka no papa na ngai kilo bon le but tozwa yo normal boy ko yebo lingo ko mano kuna mama pardon olo ba biso boy siko trika biso luka ndembongo na libongo na ma $5 siko abo siko memi ba pesi combien bana mamba tozana bino longo mama yo azali tozana bino vraiment ça la bi popola makala na kabula makala talaka bo juezate na ya kolwaka na kabuli makala na poka na sema terminale mo da kuswanga azate mama siko makala obo osala be combien makala soki bango basombi nga na ye na kabuli bango na kabuli bango bazwi ndambo bapesinga siko obo combien boy basombi 28,000 yango babenga pona kabula bango soki na kabuli bazwi ndambo bapesinga ka boye ti na zwi boye na teki na pokwa na zwi ndambo na ki. Merci bana membre. Wana bomoni ete mama lobi mama moi liloba pe ezali moi liloba ezali papa. Bonjour papa. Bonjour mama nani? Mama Anibu ya kala. Ovandi peka kaka na kinkole awa. Na vai na kinkole. Na ye libongo kosomba mwa ndambo ya makala na keteka pona zo moya o vivre. Kaka moi kaka osombika oyo. Papa mbongo ezate ka ndambo oyo ka. Siko bo sombi combien? Batu mi balé. To sombi 28,000 makamno so 30,000 na marai. Donc peso po tekipe boroboko la pe bana malamu tout malamu. Moi 5,000 euros mato so mo ekolo fufuna masango ka bongo to vivre bongo. Pas c'est l'équipe vraiment. Papa peut aller en vie? Papa azali. Papa sala rapé. Musale ezate papa na ngai. Musale ezate, musale kufa. Matono mingi. Mama kuna mwali loboloba. Mama bikabola tala kaka. Mama pusana mama na ngai bana mamba bazolanda biso. Ya azali mama bipupola te mais alibe mama bikabola. Mama bikabola. Naza mama bikabola naza pe veve na tika na bana 8 ka musana sala ka yango esunga ngana libota yango natangisela pe ka bana. Donc soki nesi batu ba yena makana na bango ozi okaboli batu. Nasangisi ba kilia na kaboli libango. Donc ko kabola na pe ba peso pe mwa mpata na yo mwa pe makala na. Mwa makala na ngana jupe na teki. Bana pe bazotanga libota pe zokene mala. Zokende pe liboso na ofuta pe ndako. Matono mingi bana mama bomoni kinkole ezali mboka kitoko bomoni ete ba mama bikabola bali ba makala pe ezali za koteka bomoni batata bavandi belawa to kende kote ya bakokoti to kotalisaka bino ete ndenge nini basala bakokoti bana mamba tozali makambo ezebele balobi na chafu nzamba nzamba na lala te na tika te to ali yango awa bomoni ndenge bao kabolaka kokoti mbote papa na ngai tomoni bino awa tokokabola mwa boyebe bele makasi na o etali biloko Montréal na sima soko kozwa bakokoti ezebele lokwa balifuma tondi ebele awa papa komona Rachidi papa Rachidi kovani pe kaka aka na kinkola na vai na kinkole oza papa ya bana combien Rachidi? Naza papa bana 5. Papa ya bana 5. Mosala o sala ka mosala bakokoti oyo. Mosala sala banyo banan 97. OK. Si le sala ka mosala o naza premier moteur au former mosala o na commune na Sele. Donc yo za moto liboso au former mosala bakokoti na commune na Sele. La commune na Sele Eza pe bena mbongo zo mbongo ebele papa na. Bon to luka kaka boye po ba fanger mutu ba ka nango. Sa aussi na ngomboka atekelinga ngapi aluki mwa quelque chose na tekele bato bapasolaka o batambwisaka na nalelika mwa moke ndenge bana ka baleta matembele bon sikoyo bon kokoti yango koyebisa bana membre ndenge bopanzaka boye mai nango esalaka beni na nzoto mpona ndenge bopanzi yango mo tomoni mai nango ekreaka nini na nzoto bon mai nango eza na baprotéine mwa makasi na kati ya nzoto ezosunga bato bazala baprostate ezosunga bato oyo ata mwana yango moko eza kwa serum ata mwana makile esili yo na degré ya ndenge nyonso okozwa mai ya kokoti opasoli yango omelisi mwana ekozongisa makila ezotraite mpe bato oyo baza na bamaladi ebele neti bakiste okozwa mai oyo otongoli apasa mai oyo kokoti esalama ebele wili nango tosala mpo tant oyo naye nango te wili nango tosala nango bato bazalaka mosusu bazala paralyse ezala mpe na wili kokoti eza na wili ya kokoti wili nango ezali ebima ndeni kaka place mai wana ebimaka wili nango tosalaka ndenge nini omoni ndenge eza boye kokoti eza na nyonso eza importance na kati ya kokoti mai ya kokoti na pamba na kokoti oyo ya bien mai nango ya kati yana serum moral okozala mwana makile esili na nzoto mai esili na nzoto kolembalemba ata yo mo mokolo
soko moni okuta ina mwasi oza na faiblesse okozwa maya koti osanini omeli ezongi sio mwana soki makile ezosila ye mai ezosili na nzoto pasola de kokoti oyo melisa mwana oya kopola oyo tosala yango huile kokoti wana po bokutana biso apressé nanga ke na ndako pe na zwelo huile na omoni yango naturel okokalinga yango Thomson oki kolambela nango mais etretaka pe ils ont traité prostate. Mounta la prostate à cause de huile à cocoti. A vu à Tongo Liango. Sotongo huile à cocoti banda une semaine. Prostate c'est Sili. AVC. Ceux qui ont mentionné huile à cocoti na AVC. AVC ça nini et Sili. Donc huile à cocoti ya libe na makambe belé bana membre ba libe kolanda biso e belé cocoti ezali na babiloko e belé ezabe ko soigner na nzoto. Balobi ete eza ko soigner te mbasu. Et ali côté le monsieur tenzoto a mobali et ali be ko sala be makambo ebele et ali be ko pesa pe couleur pe kitoko taso makambo ebele cataracte na lisu o misu na oza cataracte moko belongo atoke otambo atambo na tozo huile ya kokoti batangiso na misu yo moma cataracte ye moko ninga longo mupanzi donc huile ya kokoti et traita makambo ebele ya to senga na gouvernement acha biso poa toza association Mijemiko o simbi commune sele mobimba ki sasa mobimba Mijemiko mais tona ba soutien net ngai na sala wili wana tout ngona libo na liboka mais so ba machine ezali c'est que ba opération musu ba sala ki sasa ba ko sala ngote. Merci papa lolenge ndongo lobi gouvernement sunga wana ezali be makambu ya politique wana soki nzambe asungete nzambe akusunga barosunga mais o etengai chef nzamba na robeta BCT ba diaspora bazali belé o eza association ya bandeko kamibali Mijemiko basara ba kokoti bandeko pe ba diaspora bazali banda balingete batia association o maboko boko koluka biso yo tozali wana na pod na chaîne na biso ya biso ezali wana boko betambela bobengi trokutana na association bo sali soutien wana malamu bomoni mafuta bakokotie bimi makambe belé bimi ekozala malamu mingi yango te bomoni te awa toke na ngamba kokoti pe toza kokene na ngamba mususu to sala bino découverte na Kinkole ndenge te tolobaki te Kinkole ya limboka mo kitoko ya limboka mo toni makambe belé Kinkole ya livre mana makambe belé lolonge sengeli wana te toko tambola mais bo pesinga do en kokoti te botinga na kebo OK bomoni wana ba pesa ngado ba pesa ngabedo en kokoti bana membre bomoni ete nazana bango ba plantation nango ezali donc baza ba diaspora bozolanda ngai na Kinkole tozo sala be découverte balobi ete makambo ezebele akosala ezebele plantation inaki sasa oh là kokoti okende sur koto mususu te kana sasa to buka kokoti na kata capitale 2000 plantation ezali mabele ezate espace toki olona kokoti awa ki sasa bato aluka su kokoti te kaka awa wana te bana mambe balobi na moli pende ko palinga loba mais elonga na loba vous m'excusez hein bonjour à tous. Ok, mais ngai na regretté parce que kokoti tout le monde en même si na ba papier mususu te papier mususu vous m'excusez pardon papier mususu te atana mafuta oyo pa kolomona kote kokoti te omona kokoti te makambeze belé bana mamba bomoni kokoti wana bapa kolango te wana wa mascara ya kokoti batie OK ba image ya kokoti wana ba produit chimie mais naturel ezali naturel eza o biso mafuta o to salaka ya bokoko naturel ya biso ya Congo. Merci bana membre wanete nazumwa dona nga ya kokoti bandeko ya association ba pesingai na koko oh wana bokabeli ngai nyoso ngai do nyoso ngai no kende ko pakola ngo pona pe etele misanga te so pe na pakola ngo etele misanga oyo na lupangu oyo na lona oyo tena ndakuti abimisi mutu awa lupangu ezali okezona
association. Bana membre na zibilo akokoti ba pesi chef Nzamba Nzamba. Makasi congolais. Mais ce qu'on se gobe le binalo na lopango na tika ngo pona oyebima. Un mois. Na sambetu. Yemo za binisi mutu. Yemo mona. Baloza na moto ayebima kamwa na. On a expliqué yango na expliqué. OK. On a expliqué yango na expliqué. OK. Soko tike un mois mona awa faso. Donc na tika na sambetu. Na sambetu un mois tena ndako te quelque part mo tike un mois. Yemo opa ça passe tout binisi mutu. OK. Je continue na mabe. Na mabe. Merci beaucoup bana membre Totamboli. Merci na association ya bana association bazali ba pesi chef Nzamba Nzamba kokoti. Richesse mabele. Balobi te kimbango atike biso mayele bele toyebi ndenge osala yango te wana etondi biso ebele ngabino chef Nzamba Nzamba Totamboli tokeli kote mosusu wana bolandi eloni okobakisa na lolenge te ndenge tozali awa be na Kinkola. Bon eloko nga naki kobakisa Kimbangu avanda na Kisasa abima partout mais avanda na Kisasa pe avanda bakanga Kimbangu na commune ya Sele commune ya Sele za commune Kinkole na Kiteke zali boloko donc Kinkole na Kiteke ali be boloko tout l'esclavage o bako kanga baki oya na bango awa na Kintwadi na Kimbangise oza na wali pe muteke na muteke te na muyanzi Mboranze bayanzi batali makambe yango wana mabele na biso nanu ezaka ya ST mabele na biso nanu na capitale eza na richesse ebele tozanga mapuya ya kosala yango Kimbangu deja pambola mabele oyo bandaki sasa mobimba nanu bateke mobimba Kimbangu asali nini apambola yango yango tosengi na bakonzi batala pe kaka Goma te batala pe mabele ya capitale maloni esalama awa bana mambo ya wana bouti kolanda maloba na moni na obenge ete bomoni ete makambo ete ebele bato bamemi bakokotio bomoni ete mwa maloba soki mama Nicole mweze kokoloba bete biso lisolo kisanga nango bozwaka ndenge ni bakokoti bana mambo baloba mbote mama. Merci papa. Mama kombo nani? Mama Nicole. Mama Nicole bakokoti yango na kisangani bokenda kozwa ngo be lolenge bonde. Tokendaka tokei topesi bato ebele na banzete tobengi bana bamati babuki baye nango balongoli poso totie na basaki tomatisi bwatu tolandi maswa na ebale toye tokangi tomati na maswa toye nango koto. Merci beaucoup maman Niclette. Oh bonengo sali batu baza wana awa tu baza ba travailler na yo. Ba travailler na ngatenga mo na yaki nango ba travailler batikala kuna bana mboka. Oh kena eza association nde na ye nango na bengi bango ba ye bazwi to sali remise na zimbongo na nga bango pe batikai na biloko. Yango wana ba diaspora bokolanda biso bisike zwami bino association za kitoko association malamu bomoni ete bana mboka balibe kobunda na bandeko ya diaspora ba oyo tu bozali banda botia maboko makambo teleka malamu soki bolingi ete bosunga ete association oyo mpona ete basala ete mafuta basala ete bakisi ebele na oyo etali kokoti mpe ekomela bino mpe na mboka mpe ya banoko bokobenga nimero oyo eza liboso na bino wana tokosolola tokoluka association tovandi totali eza nini mpona tozwaka biloko yango ebele eyaka na mboka kaka lokola balifuma etonde ebele yango toke kodécouvrir eloko mosusu nazwi kado na nga ya kokoti ndenge ya association bapesi ngai batieli benga na chasse. Merci association nini Mijemiko ninge lakisa nini? Association de chéteurs de cocoti. Donc association de chéteurs de cocoti, de noix de coco. Merci association Mijemiko tokei côté mususu découverte matondo mingi tolanda. Ah bana membre bokolanda biso bisike zwami bino partout monde entier to ebisaki bino te Kinkole ya libena makambo ebele. Kinkole ya libena makambo ebele découverte ebele toko sala ka be découverte toko tunete toko monete mafuta toye awa na point ya ba mafuta basaka be mafuta ngo ndenge nini ba mafuta bazwaka be mafuta ngo lolenge boni toko soana bango bana membre balandi ya podcast télévision boali wana moni PDG Roni Malundama boss Yannick Malundama na moni Jigjing Malundama aliwana na bali kolanda biso toko tuna kaka be question lolenge ndenge sengeli toye awa mbote mama kombo nani? Fifi. Mama Fifi, mama ya bana combien?
4. Mama ya bana 4. Mafuta oyo bana mambo balibe kolanda biso bosara belo lenge nini pona kozwa mafuta oyo. Tokendaki Équateur nde tokesomba. Osomba kango bochango na babato nde ye ou bien bino mo bokenda bosali yango belo lenge bo. Tokenda kosomba. Ko bosoma boye wana bidon moko boyeteka mabe combien? Ah, prix fixe exacté. Bon, yo moko ndengo moni bidon bosomo te ko tuna combien? Ba 45. Ba 45 50 tout. Prix fixe ya libe wana. Ndeko lingo bakisa maloba? Oyo eutaka ba côté Équateur. Euté Équateur e matina ba balinière nde awa ba yote kango awa. Yanga ya kuluba na suika wana. Ya libe bongo. Bana mambo bomoni tozozwa kaka toza na rang ya ba mafuta. Wana moni kolingo loba mwa liloba ndeko. Kasi yaka boete. Mbote. Mbote. Kombo na Fabrice. Ndeko Fabrice. Boni kuna papa ya bana combien? Naza papa ya mwana moko. Papa ya mwana moko. Osala kape kaka na ngana mafuta. Ouais, naza achat de port awa. Mais naza équatorial. Na ebisko nde basala mafuta. OK. Bon mafuta basala ngo pena boye. Na biso na mboka tosala kango. Babuki mbila batokisi. Ezala mbona moko basala na mboka. Donc batobola o madusu na se d'après basopi wana. Après ce qu'on bandit ce qu'on tourne mafuta ce qu'on comme sopana. Après comme ce qu'on mafuta. Yango ce qu'on on va chercher un bidon pour ba teka na kishasa donc yé juste na bannière petit bateau ouais biso poso mwindo. Ba balinière yango ce qu'on donc wana ba difficulté ni o bino bomona ka tango tezuya na balinière eza pe umelaka pe na bateau. Ouais et umelaka et ça la ba je crois ba 2 semaines na nzela. Et ça moi pas c'est pena parce que juste à 2 semaines en là. Donc dès ça la 2 semaines en là bongo et ça la pena bien té. Et pour la répéter beba répéter na 2 semaines. Ah té mafuta pena pour la té mafuta eko ça ta 3 ans nanda ko ça na bien. Mabe soki basala ki on mabe na mbila ropola ndi yango ko beba mais soki basala na mbila ya mobe supena ba kitimba moko et basali mafuta parce que mafuta sala mi na mbila. Mbila. Donc mafuta ya mabe seke mbila oyo apola. Mbila oyo sala oyo bakati sika. Basali bi mafuta sika. Wana ko beta ta des années na ndako ezaka à l'aise. Matondo na moni pe bandeko balibe pene na ngai mais yo pusani pene na ngai mais natali okimi caméra. Obangi ozi sa caméra. Bon wana bo moto za ben nganda ya ba mafuta awa ezali pour pêcheur. À port pêcheur. Ebinga mibongo na kombo ya port pêcheur. Donc port pêcheur e bandi kuna donc soko moni ndako wana eza ndako mobutu atongaki babenga kombo Bombokine. Okati Bombokine oye na il nkamba à port pêcheur. Port pêcheur et ke bongo ti na ba marais. Et ke ti na ba marais juste là à ce que port pêcheur. Merci beaucoup. Wana tokei na port ya ba masangu ba mama masangu bana mama wana bo mondenge te toali kotamu wana bino ka lo lenge ndenge ezalaka to mona be ambiance ya mama ba masangu yango ne ba chef nzamba nzamba asi mwa saki na yeyo ndenge ya kotambolaka to komonaka ambiance ndenge lekaka ya ba mama masangu pe to tala bango toza awa kota ya masangu mbote mama boni bino boza bien toye awa eza côté ne ba masango esala makabongo te mama na ngai na se plana banzemu na bino mama masango boyemba banzemu moko esarabe batu mingi tata na bana tikala na ndako ngana kesha Nana kiko lukambongo na biso oyo tolelaka tango na ibino wende ko fiminga ozana debi loko nano meka nano ngo sita benze mango na mobimba yemba to mango bien ensemble kasi kayote mama sala ngo bongo te sala ngo bongo te boka sala bongo libanga me oyoki yango te mama lo bia boka benze mbwana banze mbwana bomoni tozabe ko raisonner toke tata na bana tikala na ndako pona kende petari asamba jako ngana kesha agai koluka bileko la biso oyo tolelaka tango na koya kozonga ozana deba
Debo ngoni. Debiloko ni. Biloko wana. Bana membre ambiance à masangu. Abo tomoni mama akoteka fufu mama yebisa biso fufu oyo teka kaboye ote yango belo lenge boni. Toteka lolenge nyonso ya ba 10 000 ya 5 000 ya 11 000 pri ba 2 000 na pri nyonso kozana ngo bezo totekaka. Ya libongo mwa liloba ndengo teka kaboye po boko la kapebe bana. Na boko la bango bien po botina po ka mama tembele mona ni bale ba melima ibalali. Moi oyo voma na mona libende konanga mongala. Yeva matozonga be boato moko. Losako papa. Losako lisusu. Ah tika baloba. Losako. Balobi zanga mbongo mona kanda mwasi. Papa biso to boko la bana biso kana fufoyo Minerval to futaka kakawa contribution makamonyo so kaka sa fufu eloko msezate. Sa fufu eloko msezate. Via bondumba biso to ebi yango te to ebi nde ki commerce. Mais kasi via paka juma bino bo ebi yango to kenda kuna te. Na kenda te ba ebi pe ngai te. Kuna paka juma ba ebi yote. Ba ebi ngate. Kuna balo ba papa matabe punda te. Na mokolo te ngaza mwana province Équateur. Mama na ngambuza papa na ngamo Swahili baboko libiso na via ki commerce. Via bondumba to ebite. Ya libongo bana membre to alika kana mbiasa ba mama to alibe ko kende mama na ngai okoko biso ndengo zo zangula masangu boye ezo sala nini ndengo zo sala boye mbote mama mbote papa na teka bo pona osunga libota na ngai vie komi pasi mibali misale eza lisute soki mama oluki te mo ependa kuneli malamu ekozala te pona ozela fin du mois ezaka passe moi ça mayele ne asalaka boye po acouvrir mobali na ye par jour bazo tambonga kolia esunga libota na ependa kune mobimba siko ndenge ozo sala boye wana ozo yungola basalite na yungola bona zolongola basalite po ezala propre po eloko kolia fale ezala propre so eza salite moya kotekela batu pe ekozala te wana eza kobenda maladi na kati ya mboka siko ekolo combien ekolo to tie 2200 soki ekiti ekitaka lokola masango eza cher na mai tosomba saki 170 000 ofuti marai 7 000 ofuti mutako bimisa 2 000 boîte 2 000 esa lokola 180 000 tosoka koteka na ekolo nde 2200 ekolo wana soko nikisi yango pe ko bimisa de bikolo soki onikisi yango bato bazonika pe zobimisela bango mwa bénéfice na kati mama na ngati okoki kolansa appel nini na bamama oyo bavaye na ndako moya koluka eza te papa abeli papa akotambola te moye eza te bakotayelaka kaka papa okoki koloba nini na bamama wana nazoyesa bamama wana mwasi ya mayele nde atongaka ndako na ye po soki ovandi na ndako moye ndako na esungama ekozala te lelo soki papa abeli soki yo mwasi oyebi koluka te obomi bana na yo mpe obomi libota na yo moko mpe mwasi ya mayele nde alukaka po ozosalela nzambe ozoluka pe po nzambe atombola musala na yo wana matono mingi bokomona loyembo moko bandeko bali kobena yatoke papa ya ndenge nini otikisenyisa okuti soso otunaka te papa yozali papa ya ndenge mente moko bien tetema yozali papa ya ndenge nini papa yozali papa ya otikisenyisa okuti soso otunaka te natiki 500 nakuti be soso natunaka beten ozili mbonga soso be wapi papa yo tiki 500 yo tiki 500 okuti soso tunaka te otuna te pona nifo tuna mais kasi bon yo po tiki 500 pona nini yo tiki 500 okuti soso mama bato asali masangu azido aye aselo papa soso otuna to tika bongo liepeka bona pilipilo dundi bo mikolo makambo échanger makambo komba so babengi 500 000 so babengi 100 francs siko okede aba on a vié aba mongo mongo ya bien vous comprenez siko faut comprendre on voulait 500 te c'est que batikela ke ba 5 000 bon est-ce que beta on a nenga 500 yo kama papa ba ipe to koya te mama papa lobi batikeli bino 5 donc 5 000 bino bobi 500 batata batika mbongo te batikika 500 aya kuti soso ya le atuna netu mais kati 500 ne 5000 ndenge papa uti te bongo ni papa le bapesa sumbongo te bana membre mutuna na lobi boy tuna ye tanga ke na zando babenda transport na combien na 100 francs 200 est-ce que 200 futa ngo eza bongo siko balobi tango bokenda zando babenga transport na 200 bien 5000
transport eza 200 te eza 500 000 francs mais papa tikaka ne kaka 500. Merci bana membre, merci bana membre tokei na ngana makala tolanda ambiance. Ah bana membre lolenge tenga chef nzamba nzamba bolole yangwe mboka tie mosenzi ndenge tena lobela kibino kinkole ya libe na makambo ebele kinkole ya libe vraiment na makambo ebele yango to bomoni na tika te chef nzamba nzamba na tika te. Merci na ba oyete ba sungete chef nzamba nzamba ponete ko komete ko salete manaka oyo bana mboka balanda bo comprendre pona moi milingeza ezobima to ali vraiment na boîte au place nini basala ka vraiment makala bana membre wana na bosanité mère boss Laura Chou na beti société. Merci na mère boss balobi mama sociale Laura Chou Laura Chou motema ye moko PDG Roni Malundama balobi linzanze bonga be na langi mama bonga na papa papa bonga na mère balobi ete libala wana nde nzambe moto atini nzambe be moto asangisi bakabla te oyo lolenge mwana mboka fala yemba nzambe moto asangisi to yebi be ko yemba te nga bole yangwe mosenzi yango wana na PCT. Merci mingi na PDG Roni Malundama Roni Malundama motema ya mama Laura Chou Laura Chou mama social mama ko asekaka tala ndenge ya kotala chef nzamba nzamba aseki afungoli be saki akebe na ria akosoli si chef nzamba nzamba na kosoli na zumwa be loko nanga. Merci mama Laura Chou mère boss mère première mama ya London bato ya Londres ba kolanda bavande be loko bali fuba na bosanité boss Yannick balobi bazaka groupe misatu Yannick Malundama ali wana moto amayele na Jack King azawana Jack King Malundama balobete motomo kitoko asolaka be kitoko bana membre na tika te to libe awa ndenge basalaka makala papa ebisa biso bosaka makala oyo ndenge nini. Bon awa tuzana na mboka te tuzana kati ya en pleine ville tuzana côté ya Libongo na Libongo awa place banzete eutaka na Équateur eyaka na barado ba grime eza na ebale kuna na fleuve etandami na siko soke na fleuve okuta en face na fleuve kuna kuta ebele etandami. Alors ndenge bato oyo balingaka kosie mabaya bakendeke kosomba banzete wana ba grime wana so basombi ezobima na bangin na ba entreprise oyo eza na mabongo awa oyo baza na ba société de transport bakumbela bango bake kobwakela bango na bisiko ba machine ya siage ezali siko wana pe ndenge bokosala be makala ngo awa ndenge bosali bwe Montréal zwaka lidusu wana ndenge ekomisa milinga wana ndenge za wana ndenge bosali bongo bozipiki bazelu ou bien bochaki eloko mo liko nango pona ebimisa milinga c'est to baputala tozipikaka poussière ya mabaya poussière ya mabaya yango nde tozipikaka likolo eza poussière eza de sorte eza oyo bazo siye na machine ya Lucas 1000 o musu bazo siye na machine ya LT 15 o ebimisa ba poussière ya pepele ya mike yango nezwaka place ya mabele oyo ezui eza pona epelisa moto makasi ezikisa nzete bien o siko ya LT 15 wana eza po ezipa ke moto wana ebima libanda te etikalaka na kati siko papa na ngai yebisa biso to solola lolenge te papa na mwana ndenge basolaka malgré na libe chef coutumier bana mambe ba yebi chef nzamba nzamba mama moi liloba te yo po sala be maskala ngo nasalaka papa osalaka omona papa ke bino boza mama na papa mwasi na mobali toza mwasi na mobali kasi boza na bana combien nazana bana 12 bana 12 baza pe kaka aka ngomba Kinshasa ka awa batanga pe classe batangi basilisi bakoma apite bakoma nini bakomi apite kaka ngana papa oyo bakomi apite mama na yebisa biso bakomi apite bakomi apite za nini bakomi ba député donc donc mama lobi bakomi ba député ngasko lokomi bakomi apite donc nde bouleverser ngai ba député bana membre papa to solola lolenge ne papa na bande ba solaka soko zui ndenge ba osiye machine kuna bazo longola ba premier produit oyo ezana nécessité ya mabaya obatekaka ba déchet ya mabaya tikaka ba mikongo ba late ba nini nde biso to zuaka yango to zui yango to ye to kati yango
to classé to somba kango ko somba somba pe na mbongo ba tieli mo piko ba 25000 ba 30000 o sombi wana manière mosusu yangwana bo mosusu pe zali ba nzeto ozomona oyo omoni ba nzeto oyo londe ba radio eutaka na intérieur yaka ba nzeto ba kangaka ba grim po eza egoza ta 2000 grim na mai moyen e panzana ezate ota bazo fungola radio wana biso tozo somba siko ba tozo somba siko ba nzeto oyo olue boîte que sombi oyo comme na port au foutu droit du port au foutu ba porter ba memi ba ko bois que lo bengi tronçonneuse ya kati sili aller au classer le sous soko classer yango nezo pesa makala ya qualité ya kitoko siko wana siko yo poporo mais ça combien de sacs bon ça dépend il y a dépense yo sali il y a quantité pe oyo au sombeli soko sombi quantité belé aux an espoir ya ba makala ba sac belé soko sombi quantité moke ça dépend ya moyen oyo aux an yango bana membre Montréal mais wana moni était manaka na biso comme na suka mais avant était chef asilisa na moni était kota makala ngo côté na yawa et tutinga makasi na motema mère boss chou mère Laura chou mère boss Laura chou alibe kolanda biso et tuti ngala motema makasi na komona mingi ba mama bato bako sala mosala oyo Montréal zwana ba mama ndenge ba sala mosala wana nde tokosukisa manaka na biso zwana ba mama ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosenga bonjour nga c'est maman Renate nazara na terre jaune na sala ramsa na ngana na kinkole na sala ba fulu voilà e bandeli ya fulu yangoyo a nanu bakundite toza tosombaka bakoni tosalela ka poussière wana pour kozipa fulu po après poussière wana nde yango ekobela esali makala umeli na mosala oyo oui na umeli na sali na ne na oke de 2 ans na sala musala oyo tant ça rapé bana ba papa pe bazali pe bazo sepela malala bien sûr na tant ça bana na école chère moi na nga liboso afutaka $200 yami bala afutaka $200 nyonso na sala gezaka na kati ya makala oyo. Merci beaucoup bana membre bomoni te mama azali mama moko amayele mingi bomoni te ne lobel na ye ya libe kitoko balobi te Congo basi bali ko sala mosala yango te bomoni te na makala to moni mingi te ba mama bali ko sala mosala ba mama balobi na to tikate il faut to telemaka to tikate ka papa lukaka to tikate ka papa pasolaka mutu papa kendaka ngai mama kolia nini tout ça mama conseil nini ko pesa mama o bazolanda biso ba o bavai na ndako. Voilà conseil na ngai eza boye mama telema parce que maman nde aza mosungi ya mobali maman aza mutu te avandaka talaka bana na ye ba souffrir lelo tozomona basi ya ba ministre basi ya ba président ali po ba maman na bango babundaki po batangisa bango ngai naza na posa bana na nga lobi na mboka o batanga mabatu moko boye c'est pourquoi nazobisa ba maman nyonso botelema bosala musala bosunga bana na bino. Merci bana membre wana te boti kolandanga bino chef nzamba nzamba to talisa ki bino te découverte culturelle yango te bomoni te to talisa bino bisaleli o te ezako wuti te ngomba Kinshasa na mboka na biso moko RDC e wuti na ba province e ko kite te ngomba Kinshasa ndenge te bazali ko sala bomoni te ambiance ya ba mama ndenge te ba yembi ndenge te ba lobi ndenge te ba lobi musala o te basalaka bato te ba sepeli yango te na talisa ki bino te na bisa ki bino kinkole ya libe mboka makambo ebele to ko te batu ba ko sala makala to ko monete batu ba ko teka ba fufu to ko monete batu ba ko teka ba kokoti to ko mona makambe bele bana membre makambe zali bele na kinkole et silité to ko ya pe kaka to ko bandete ko lobela bino bambisi pe zali pe na kinkole boko monete batu bazoya ko lia batu te baza ko sala maboke boko mona ngope toko talisa na bino yango ete manaka na biso komi na suka na pese merci mingi na PDG Roni Malundama yene te motasale te chef nzamba nzamba avanda libosa matala na bino te boza kolandanga bino chef nzamba nzamba na boss te boss Yannick Malundama aliwana na boss Jack Jeng Jack King
boss Jacking Malundama aliwana mena bosani te ye moko mère sociale motete simbi te chef Nzamba Nzamba motete azalete ko pesa te chef Nzamba Nzamba ba conseil mingi motete azali ko soutenir chef Nzamba Nzamba ko pesa pe moi lo meilleur moi mpata moi moke na loboko pe chef Nzamba Nzamba ko solana mwana na ye na molonga ni na ye wanete mère sociale mère boss mère boss mère Laura Chou ye wala maman sociale mère Laura Chou mère boss ye wanete motema ya PDG Rondi Malungana Malundama yango te bazali wana balobete mère abongana père abongana mère bana mambo bomonete nako kosolaka bilinge zali belé twali ko sabino musala kimia na babotela bino olinge to benga chef Nzamba Nzamba ko pese moi conseil moi toli numéro yango wana benga chef Nzamba Nzamba toko yambayo to sola masolo moko malamu kimia na babotela bino ndete tokutani mbala sima bye bye soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilo